Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota langa mbote na bino. Awa tozala kitambo magasin, donc total pang moza jusqu'à la kitambo magasin na avenue auto donc awa to na arrêt mais to laksa avenue donc oza na arrêt à kitambo magasin avenue za sima na biso avenue ya Rai oyo onatra kalate autaki ko longola ba terrasse ezalaki awa po bazala projet ya ko longola Rai na bango donc tout en lupango tozonga na nzela donc awa moni avenue yango avenue munene yango place ba terrasse ezalaki melinga ba longoli nyonso ba audience ba bimaki na nzela ba tongaki likola Rai ba longola bango po bazana posa ba longola Rai na bango tout en lupango. Voilà donc à toi le bosso lupango eza à 4 minutes à 3 ou 4 minutes na makolo na kitambo magasin na avenue ya Rai donc lupango yango liboso lupango yango lupango ebandi na kwa ya immeuble wana dans mur o pembe emonana après immeuble wana donc après immeuble wana mur pembe ti awa eza na terrasse na kati donc omoni o toende Grand Tongo donc avenue yango yo au place Rai il est caca donc je crois que dans la vidéo déjà bozomo na Rai yango donc Rai il est ka awa il est ka à 10 mètres il y a lupango mais sango malamu eza kaka que Rai bazolongola yango parce que projet eza ya longola yango donc ba bukaki ba terrasse tout ça ezalaki po ba fongola nzela parce que nzela ekomaki mukie donc ezalaki ba terrasse partout bat bande ko vanda wana donc yango ba longolaki po ba bongisa nzela ba longola ba Rai na bango oyo nzela ezonga normal donc lupango oyo eza 10 mètres sur 15 je crois que tokota na kati romona menalingaki tolobela na libanda parce que libanda de base place Marambo Ali donc 10 mètres sur 15 bachango $70,000 à discuter donc awa ata oena na JK mutuka tracteur aveneza munene e kota donc babilango nyonso eza biloko ya ba voisin mais ya kolongola voilà un peu donc voilà tolinga tokota na kati total ki 10 mètres sur 15 ango na ki prix ki 70,000 tokota na kati na lobaki lupango eza na terrasse na kati na 4 studios donc terrasse yango bomoni to etongo bat no balamuki te bat bazana ya la donc lupango eza na 4 ndako eza na 4 studios na repusa na botala eza terrasse donc botala bande konde ba obateka na terrasse de balali nanu donc to ma grand tongo pona kosala musala donc la longueur est à 15 mètres, largeur est à 10 mètres, donc 10 mètres sur 15. Tu repousses en total à studio. Prix est à $70,000 à discuter. En place mes habits, vous avez à 4 minutes na kitambo magasin. Donc, yango studio yango ba utiliser yango comme studio ba fouté là. Donc voilà un peu. Ndenge lupango ezaleli donc lupango eza 10 mètres sur 15 $70,000 à discuter eza
à 4 minutes ya Kitambo magasin Namakolo. Pour na ba oba oza intéressé, pour na ba question mususu to bengana to solo la. Benga biso en privé to solo bomoni to etongo donc to humilité to bimana biso. $70,000 à discuter donc yango yo awa eza musikate na boulevard donc so bimika magasin à 4 minutes au Fonsemba Moro boulevard le pango eza sika bien emplacement eza bien rai bazo longola parce que babuka ki ba terrasse po balongola yango ba question mususu to bengani merci.